Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo agit par la cérémonie à rentrée judiciaire 2021-2022 au Esalemi Lelo na Cour de cassation. Incident sécuritaire na frontière ya Rwanda na RDC na territoire ya Nyiragongo. Population ya Korana ebele ba se déplacer mokolo ya lelo lundi 18 octobre na 20 midi. Lelo mokilezo célébrer journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Par l'état tout de suite en édition à Bissau lelo KNB News on a tenu sengo mingi ya ko présenter les bino bon début de semaine. Mbote, nalobi on est bandeli rentrée judiciaire 2021-2022 et Salemi Lelo na cour de cassation paix cérémonie en reconnaître participation ya président de la République démocratique du Congo Yazaki wana présent pour na kota et la makamundenge ezali ko salema surtout qu'ezali ko luka que justice et tombola et que le Congo na nzela ya état de droit bolanda. Ezalaki prévu pour le 15 octobre dernier, audience solennelle peu publique qui a rentré judiciaire et à cour de cassation et salemi finalement mokolo alelo lundi 18 octobre 2021. Président RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté personnellement la cérémonie yango ezali organisée dans amphithéâtre et bâtiment et abritaka ancienne Cour suprême de justice. To noter également présence na cérémonie yango il y a Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde et président des deux chambres du Parlement, Batilukwebo et Christophe Mboso-Kodia. Discours mingi pesami mokolo ya lelo na audience yango mingi oya président ya cour de cassation Mukendi David Christophe oya azali bongo ko accès discours na ye sur fonctionnement ya justice congolaise de manière générale. Nous soulignons que makambo sengeli kumbama surtout avec état de droit. Toka qui sous discours, il y a procureur général près la cour de cassation Victor Mukomo. Alobeli état de la justice congolaise na niveau ya parquet rattaché na juridiction et à l'ordre judiciaire. Ndenge ezali ko exiger mibeko ya mboka na biso et ezali lisusu prévu au cours ya cérémonie yango allocution ya bâtonnier général maître Matadi Wamba oyo alobeli likambetali justice ya ba avocat ndenge esalemaka. Rentrée judiciaire ezali instituée na article 64 alinéa 1 ya loi organique numéro 13/0011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de la juridiction et ordre judiciaire. Et ezali bongo mokolo na lelo relance ya ba activité ya ba juridiction na mboka na biso mobimba. Pour rappeler qu'au cours de la rentrée judiciaire le 15 octobre 2021, le premier président de la Cour de cassation a axé qui discours sur nécessité à réformer les règles et les procédures répressives relatives à l'immunité, à privilège et à juridiction et à député. Il y a asengaki que au cas de vol, topé détournement, ils allaient bon na ba preuve à l'obaki et sengeli kolongola. Ni beko et salaka que député honorable sénateur azala ko bon masuba immunité tope ko luka ba immunité na ye yambo ya ko juger na boya sengaki que mobeko ane longa pour que mboka na biso esala mosala kitoko. Donc rentrée judiciaire na cour de cassation et ça mikola lelo Kinshasa et l'équipe partout. Lors d'une assemblée plénière au Salemaki mokolo ya samedi au Eleki bureau de l'Assemblée nationale et intériné équipe ya 12 sur 15 personnes au Seigneur Liba Kumbe na Masolo na centrale électorale ambiance nérinia qui n'a parlé du peuple besoin image et commentaires. Ezalaki samedi 16 octobre 2021 Assemblée nationale a intérimaki 12 sur 15 membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Seigneur Moukoussé, après adoption, il y a rapport, il y a commission chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats. D'après rapport, il y a une nouvelle équipe de la commission électorale nationale indépendante et a composé Boé. Président a Seigneur a succédé Corneille Nanga, Kadima Kazali Deni,
à la société civile. Bienvenue Ilinga, premier vice-président à la majorité. Madame Seyamoulela Patricien, rapporteur majorité. Moindo Molemberi Paul, rapporteur adjoint, majorité toujours. Birambono Sylvie, questeur adjoint à la majorité. Lupe Bandolo, membre et à plénière majorité. Boko Fabien, membre et majorité. Dibou Blaise, membre et opposition. Mampouya Roger, membre et société civile. Ngalula Joséphine, membre et société civile. Bissambu Gérard, membre et société civile. Koko Asamato Adine, membre de la société civile. Donc notez que 3 postes ils réservés une opposition. Ils allaient là nous vacants. Opposition ils allaient dénoncer manière au processus et se déroule qui na o etali bongo bopona bia ba nouveau membre de la commission électorale nationale indépendante o bauti kotia en place na nzela ya commission paritaire mixte o ezaki masola maboko pona kopona pe koyamba ba candidature ensemble pour la République via groupe parlementaire naye ya G7 P allié ba dénoncer même chose que bango don ba désigner qui officiellement délégué na bangote alors que na kati ya ba kombo etangami lelo ba kuti délégué o bango batinda te. Après étape o esengeli to ba que etikali kaka résolution kozala envoyé na président de la République ko procéder na tournée na investiture na équipe o ekokumbela masolo pour na élection en 2023. Que bakuna ngambo opposition bango bazali côté les méla surtout mingi la muka ba lobi ba kotika boete ba ko continuer côté pression kino tango nouveau bureau ya CENI okozala dépolitiser totalement, c'est-à-dire que ba politicien ba kotia mamopanzi pona kotika la place na société civile pona na tour na ngo ba mema biso na ba élection ezali libre pe apaisé kasi président Assemblée nationale ye na sima ko intériné ba membre ya nouveau commission électorale nationale indépendante asengaki na bango ba poser ba acte pour l'intérêt supérieur ya nation conformément à ba texte ya république na monaye a salué qui travaille à bâti na commission chargée à examiner ba dossier individuel ya ba candidat pe commission ango ezaki bongo dirigé na professeur pe honorable André Mbata ya talesaki ke bazali kozela na maboko ko fungama ordonnance ya investiture ya ba membre oyo ya nouveau bureau ya CENI au chef de l'État esengeli yemoko a signé pour que équipe oya sika ekota na mosala. Donc bal etika na maboko ya président de la République oya ko signer ordonnance pour na kontima ba nouveau animateur ya CENI oyo pour que mosala et banda pe ba élection esalema délai constitutionnel, c'est-à-dire 2023. Kinshasa et l'équipe partout. Enterrement, il y a Denis Kadimaloko la prochain topé successeur, il y a Corneille Nanga na tête, il y a centrale électorale. Ba réaction ezali ko continuer koko ya na bakanyo so kasibiso le tokitaki na terrain peu population kinoise bango bakanisi nini bona na bango basa na micro ya Peggy Ilunga. On dit que ça va parce que quelque part il faut que changer peu ba donner à na kati ya mboka peu il faut tambola parce que bande ko wana ya oui confession religieuse ba pesa ki bango chance donc pour na kola sa bonne volonté assemblée nationale mais combien de temps ba pesa bango chance plusieurs fois en concertation donc il va se mettre d'accord mais donc la voix majorité là c'est que si les 8 confessions religieuses donc si bazali contre et bazali pour un candidat mais les deux autres là mais aujourd'hui on peut quelque part il faut avancer parce que nata baterina qui était nata toujours misaka bango ke bakena l'issue d'un niveau à koyokana confession religieuse parce que déjà à conflit politique les deux confessions religieuses bazali à part les 6 va se réunir ata bakena kana voir consensus ata bakena kana voir élection on suppose que toujours 6 wana na voix électorale bako gagner toujours. Mais pour la demande que ma bé égalité bande ko nanga to kenda na élection c'est parce que c'est salemi c'est parce que on ne peut pas entendre donc mbeke za la bloquer pour la conférence religieuse pour président Sénat du matin parce que ça veut dire que pour que plus monsieur besoin de le bakawa mais non c'est le cas du mazali même matin bolo ba monsieur comme président Sénat où est le mal c'était congolais c'est parce que tout catholique ba liyo ba le bawana parce que président Zali Moluba parce que non
tozali bacongolais oyo abima asalisa biso, c'est parce que pour boye makambo ya baglissement. Pour moi, je sais que le message dans le banda kala, il y a eu beaucoup de glissements en mandat passé à Kabila, de prolongation. Ça n'a jamais changé. Et parce que pour nous avons que pour Nangai, Kabila Benga abimi, mais Assali s'est trouvé dans l'élection dans le délai constitutionnel, c'est parce que le problème est au niveau an. Pour le niveau Katouka, l'élection est salement dans le délai, on a 2023, l'élection est salement. Il n'y a pas les bons dirigeants, il y a que les dirigeants corrompus. Mais là, quand il y a une confession religieuse, c'est pas un miracle. Parce que il y a un processus, parce que la démocratie c'est la règle du jeu. Il qui vote, il y a un consensus, quand il y a un miracle. Ça c'est un. Parce que ceux qui se prétendent de la loi de la majorité, la table de négociation va voter. Un, va voter à quitter. Deux, va qui consensus. Va qui entre bango na bango. N'engeni ni mboso à quantériner kadima. Donc union sacrée ezali dictat. Bazo dicté bazo ko se prétendre que baza démocratie. Ceux qui bango ba ki te kadima adam puna bango. Bazo na négociation ba voter. Yembo son ndenga président et assemblée nationale. Ceux qui arrêté séance. Est-ce que bato ba ko la loi na sima ya mboso et ko za entériné? C'est ça la question. Yemboso, Azozoua, celui qui a habilité à déposer PV dans l'Assemblée nationale, ce n'est pas Dodo Kamba. C'est le président de la confession religieuse. C'est Monseigneur Outembi. Mais il est Dodo Kamba parce qu'il a soutenu la chef de l'État, il a dit sacré, allez à Kinimba, c'est de la fausseté. Mais Bissot Togola, c'était parce que le pays appartient à tout le monde. Article 25 de la Constitution, il y a un mot qui est congolais. Parce que dans l'institution, nous fait attention. Il y a des mots sur la macambona, pour quelle raison? La loi dit c'est le président de la confession religieuse qui va déposer le PV. Est-ce que la loi a Dodo Kamba a un président de la confession religieuse? Bon, ce qui est de Dodo Kamba, on a ce qu'on t'aime à la étiquette. Vous t'aimez, il n'est pas le président de la confession religieuse. Eza malamu te bazonga sa compte à zéro babandela l'état est là. Moni Congo ezali na défaut makasi so ba congolais tolingi mutu azopesa biso pasi tolingi mutu azonyokola biso kola nzamba yoki biso mawa atindeli biso mutu azana bolingo na biso biso tozolinga te tokomomona ngo mabe ya liboso tovandi awa na 2006 Kabila noma mutu akonomi na senior na 2011 ndenge moko anoma mutu akonome mais Kisekedi aye alobi esengeli tolanda mibeko ya mboka tolanda constitution ya mboka alobi tosala banganga na nzambe basala élection babimisa mutu oyo akobima wana yenda kozala na seni mabe eza wapi mais lelo na si église oyo ezalaki wana na 6 endimi de bakwei des alaki lokola catholique na protestant. Donc c'est que ceux qui tolobi yango majorité bino bobo yango bozolo ba non il fallait ka bossa ela ezali tricage ko uta et c'est là qu'on est allé Félix Tshisekedi tango zalaki na problème ya Rosa Malonda Sénat est validaki non Assemblée nationale est validaki Rosa Malonda mais il dépêche les combattants ba marchaki pona koboya Rosa Malonda et puis le président de la République a joué acte ya koboya a signé ordonnance ya Rosa Malonda de même manière que aji ko sala pe koboya ko signé ordonnance ya Kadima pona koluka kimia na mboka na 2023 bacha mutu mususu président de la République a signé ordonnance wana teza bien te to koluka kimia na mboka na tala na ko de élection 2018 ndenge crise elekaki 2023 to éviter baluka muto mututu akozala mututu akosepela na ye batia na place. Moi je pense que il faut aller de l'avant. L'Assemblée nationale et Sali Moussana Bango et Maponi Kadima et nous devons aller de l'avant. Alors ça va le
tokende na baélection bazali koloba non il faut batia motu tel lelo oyo se réunir et que choix et que vers Kadima tokende na Kadima peut-être bango kombo ya Kadima leza kobakisa bango non Kadima leki poni tokende de l'enfant. Très bien, on est bandé qui incident sécuritaire moko et salami le na est ya mboka na biso yango et salami précisément na groupement Burumba na territoire ya Nyiragongo na frontière entre RDC na Rwanda ni et salemaki moko na lelo population ba kimi des ordres za ki kuna na tensiata apesi sur détail. Compagnie moko ya armée rwandaise et salaki incursion pe ezali na pillage o esalemaki pe ba échange ya batir entre ba FARDC mokolo ya lundi. Toyebi un peu plus sur incident sécuritaire o ezali enregistré mokolo ya lelo lundi 18 octobre na groupement Burumba territoire ya Nyiragongo na frontière entre Rwanda et République démocratique du Congo. C'est la force ya République démocratique du Congo, compagnie moko rwandaise ya défense force RDF ba salaki incursion na région. Ba affrontement na ba armes individuelles pe d'appui ezalaki opposé entre les deux forces armées Oyo. Ezali na incursion ya ba militaire rwandais na Kibumba na matinée ya lelo lundi. Bazalaki rapidement envahi na ba forces armées ya République démocratique du Congo pe bayaki ko repousser bango. Ezali incursion moko ya compagnie moko ya armée rwandaise Oyo ba se retrouver na sol congolais. Bayaki ko tirer na ba armes d'appui pe ba armes individuelles ba balles réelles en l'air. Situation est sous contrôle ndenge ba indiqué awa na colonel Guillaume Njike porte-parole ya 34e région militaire na est ya République démocratique du Congo. Porte-parole militaire a affirmé que ba armes ezalaki récupérées de part et d'autre pe ba bien la population ezalaki pillé na ba force rwandaise oyo. Na kosala incursion oyo ba tiraki ba balle réelle pe ezali na ba pillage oyo esalemaki tango to réplica ki Colonel Njike a pesi raison te incursion yango, mais selon source moko sécuritaire na région, militaire moko rwandais a traversé illicitement na ba marchandises na Congo. Après avoir traversé frontière congolaise, moko ya ba militaire a eu ko landaye, pe ba soldats congolais ba eu ko capturer deux rwandais. Na bongonde salaki ke ba militaire rwandais ba koma awa pona ko libérer bande ko na bango. Ba récupérer ki bango pe ba kende ki na bango après ba échange ya ba tir. Situation siko ezali calme ndenge a préciser source yango. Na suite ya incident oyo déplacement moko spontané ya ba habitants ezali signalé na matinée wana kaka na Kibumba. Ba école pe ba activité mususu socio-économique ezali ki bongo paralysé. Kinshasa et qui partout. Très bien déjà pour que bana batanga na biloko ya bonne qualité sombela bango kaye ya o stylo simba yango ezali côté comme partout pour ezali produit à Baltestro kasi noté que ça de très bonne qualité. Bolada. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Baltestro toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Baltestro oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Baltestro ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Baltestro okozala desiti tozana ba kaye à 100 feuilles quadrilignés tozana ba kaye à 48 feuilles quadrilignés tozana ba kaye à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba kaye à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina ba kaye cartonné ya ba jeu kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Baltestro po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Baltestro ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko
po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o toloba kité tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Journée mondiale du don des organes et de la greffe ezali nini ezoloba nini zo image pe commentaire. Le 17 octobre chaque année, Mokili célèbre la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Août 2005, OMS a promulgué la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Yango ezali pe fitamaka toujours le 17 octobre ya chaque année. Idée ya journée mondiale yango ezali kosala na moyen nyonso pona kotia organe disponible pona bato bazali na posa na yango. Bato ebele ba patient na mokili mobimba basibisaka angoisse ya kozelaka alors que chaque jour ezali koleka na liste na bango ya komona kozala greffe to pe espoir na bango esilaka na perte ya ba jour pe ya ba temps esilisaka temps na bango pe mingi bakufaka toujours na manque espoir wana. Chaque jour homme to femme enfant to mokolo bakufaka faute ya kozwa moto akoki kosunga ye na organe songolo pe mpakala. Alors que médecine ezali ko évoluer pe ezali ko luka lolenge kani ko sauver bato. Mokili ezali ko démontrer que kino mokona lelo plus de 590 patients na mokili momba bariska kaliwa à cause ya organe songolo to pakala. Essayez koyeba que don ya organe ezali tisi o ezali ko régir ba loi pe mibeko ya bamboka selon bamboka moko to pe misusu. Kasi moto akoki kopesa organe moko pona ko sauver moninga na ka ya ba maladie ndenge na ndenge yango esalemaka na propre volonté ya moto. Kopesa moto organe ezali soumis na 3 grands principes lokola koyeba consentement présumé, gratuité pe don et anonymat. Yango ezali bongo pona intérêt ya moto ya zu organe pe moto ya pesi. Principe ya consentement ezali moko ya ba loi ezali ko indiquer que donneur ya organe to tisi moko et sengeli ya sala yango na motema na ye mobimba pe ya sala yango sans pression to pe kozala pousser na eloko moko to pankala. Principe ya gratuité don ya organe ezali acte ya générosité pe ya solidarité yango ezalaka entièrement gratuit donc moto soka pesi ran na ye to eloko moko ya nzoto na ye po abikisa moninga akosala yango na propre volonté na ye pe yango ezalaka gratuit. Loi to mibeko et interdit rémunération nyonso en contrepartie ya don moko ya organe. Principe ya anonymat ezali bongo ko bomba kombo ya moto apesi to pe pour éviter que moto azu organe azala redevable d'une manière ou d'une autre yango esengaka don ya anonymat loba soki baza famille to pe moninga nde akoki ko se révéler pona kolakisa lolenge kani a sauver ndeko na ye kasi d'une manière générale ezalaka ba don moko basalaka sous anonymat pona ko permettre que moninga mosusu a survivre famille to pe ndeko to pe libota et koki kosunga ndeko na bango pour que a survivre longtemps. Kasi mibeko esengi pe que moto oya mipesi to pe apesi moko ya organe na ye esengi na la protéger pe za en bonne santé pour que lobi lisusu ako bakosala bolamu lokola moko ya bato bazali solidaire na kolukaka kobikisaka ba vie ya bato. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasnalingala. Tozoko bakope sabino ba information ya kitoko pe ba émission ya malonga o eza déjà na chaîne YouTube na biso a to proposer bino bonzambe na mosali na nzambe héritier Lukonji. Basali ya nzambe nyoso même na tango ya kala bazali ko poussa na pembeni ya bakonzi na conseil bazalaki ko imposer système na bangote. Bazalaki ko mema conseil auprès ya bakonzi parce que moto aza établi eza église mais eza bakonzi. Alors rôle ya église eza ko apporter conseil et non ko changer système ya mboka. C'est ce que nakoki ko yana lokola par rapport ya mutuna na yo. Donc si on comprend bien basali ya nzambe oyo bakoki ko trouver solution te bazali bato ba na conseil mais ba na système ya ko imposer et pas ba serviteur pas autorité ya l'état na peso ya no ya mibale boye
ezape na likambo ya boyokani entre basali ya nzambe kobosa na teke basali wana nyoso ya nzambe baza batu entre bango esengi boyokani ide ezala moko après ko pusana pene ya bakonzi oyo bazo kamba mboka donc na mokuse lisusu na koloba ete boyokani et après boyokani ko kende ko proposer maintenant ko kende ko imposer te mais ko proposer parce que tant bino basala nzambe bosangani bozo ko yokana te bozo ki 8 ceux qui 10 bo yokana te mais boni bo gérer ba fidèle mais moi mutune zaigi wana toko ko vanda wana te parce que si je na biso zali wana te awa tozali ko nini mutawe ko sala po aya makolo Yesu na yango na koloba ete ezana effort moko te biso toki ko fournir pona ko yamba nkolo Yesu lokola émission eza bonzambe na ko sepela mingi makominde loba na place na biso bato alors tozo tanga Éphésiens chapitre 2 le verset 8 Éphésiens 2:8 oui Éphésiens chapitre 2 le verset 8 Bible lobi na biso boy car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, ezana makasi na biso, tozobika na ngolu, ok ngolu nde Yesu. Ezana eloko te biso tokoki ko sala soit ko futa pour ememela biso lobiko. Eza nzambe azoya na nzela ya mwana na Yesu ko bikisa biso. Ko longola biso na mikumba o biso tozai nango. Toute édition le sport des rencontres Betamaki Mokolo ya lobby dimanche 17 octobre Nini Salemaki Penza ambiance na basta des Rakineni Natonsiata apesi sur les détails. Darigay Motema Pembe de son P a réussi quand même de s'imposer en déplacement devant Association Sportive Kigali. Na score il y a 2-1 Mokolo ya lobby dimanche 17 octobre 2021 na match où ils ont compté pour la 16e de finale il y a Coupe ya Confédération africaine. William Likutande a fongolaki qui score pour la club ya Kinshasa na 9e minute avant que Katulondi aya ko bakisa mususu na 43e minute pe aya ko marqué deuxième but na bango. Réduction ya score ya AS Kigali et ali ko salema na deuxième mi-temps sur coup franc direct na 63e minute. Ba vert et blanc ya Kinshasa ba keiki toko pour na ko accéder na tour ya barrage avant phase de groupe. Match retour entre deux équipes où ils allaient prévu dans une semaine à Stade des Martyrs et Sika Barwandé bakoya ko meka ko remonter score na bango. Pour le rappel, Vita Club, Mokope Lissousou, il y a un représentant de la République démocratique du Congo dans la compétition. Il y a gagné qui est en déplacement dans l'Afrique du Sud. Mokole à vendredi et l'équipe. Quand c'est Sengeli côté, il y a l'ina foot pe match et allez continuer. L'Opikaka association sportive Simba Yepe Apolaki contre Saint-Éloi Lupopo na 2-0 na stade Dominique Dior ya Kolwezi. Na province ya Lualaba, Dark Kabangonde a fait qui score côté ya ba jeune bleu ya Lubumbashi na 12e minute ya jeu na passe moko décisif ya Youssouf Mulumbu. 3 minutes après, Rodrigue Massini a eu quoi alourdir score. Nde yango et permetaki na formation ya Lupopo ba ko arracher 3 points après dernier coup de sifflet ya arbitre central. Oyo azalaki officier ya rencontre yango et sengeli ko signaler peke. Rencontre Oyo s'inscrit dans le cadre il y a 4e journée et 27e édition il y a Ligue nationale de football Ligue 1. La édition le 18 octobre 2021 Oyo qui participation il y a Peggy Ulunga na sima caméra Régis Simamakina Timothée Kaembe réalisation Zaki Anaton Siata toujours na coordination et à grand lieu de communication Dimo Kendinga Zaki on a pour nous présenter les bino tout ça toujours on a pour nous c'est la bino mosala qui toko ngana bino tokutani très prochainement na souci moko ya ko servir bino toujours ndeto c'est la bino mosala d'une manière très très professionnelle qui met en botte na bino pe bon début de semaine. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.